Tango monaka invitation moko ya bato omipotumisi wana ya minene babengi mutu lokola tantine linda aya kosekisa bango malgré na bambongo ebele wana mais bapense quand même na tantine linda akende kaka po asekisa bango yo moko milobaka ndenge nini? Bon, merci na question wana. Eza question moko profond parce que omoni bato na tanga bakombo ba minene mingi. Omoni ga neti yo so tanga bakombo nga na tanga wana bato ba tsao peka. Bakombo nga leki minene. Mais bato bazape na bango. Mais neti ya chuchu mandiki alingana bengi patron tabina nga moi je suis ton grand frère. Kaba benga banda lelo koti na famille na biso okomi leki nanga. Parce que on a l'image de Laurent Sokoko. Le somme de mon ingalo va dire Laurent Sokoko. Pas ya Claude Chep naza petit frère naïe. Le somme niveau otanga. Pas ya venanga tête tendai maboko bag naza petit naïe. Mon bala maman Rachel faute papa na junior tendai. Donc ezala que émotion mon kola liboso nazo appelle ya Sokoko naza chimie na lalate. Na kanisa ko to ba aventure na tunier. Et ça maintenant Laurent Sokoko abina ngeza ngai po mona ngezanga na salo boye bona mona ngo beza solo mais lokwa na za nzambe makambo ne se sala belanga balobelanga déjà place na bondela na sambela na bima na bomba place na prière te yango moni balukanga de gauche droite po mona nga na zinga mina makila na Yesu kisi za na tina te banga na botama na simba kisi te nga na yebi moto apesa ka succès abatela ka pambola ka nzambe yango moni nganga ko influencer nga ne loko te yango moni nzambe pe atika ngate kozomona. Donc voilà elegela nga po baza bato minene mais na pesa ka nzambe merci na ba complètement. Il faut pas oublier ngai na respectaka na mo ba principe oza na kati ya Bible esengi koyeba ko pesa moko na zomi o esenga ndeti ko pesa moko na zomi lokola dim oko pambola ngai lem susu na $10,000 to $1,000 sata pas za mutu mabe akotizo olongola pena donc na 10 olongola na $1,000 au pesa so na $1,000 na franc comme ba 1 million quelque okoboya menga na yebi ke nzambe muta toucher motema mutu wana po apesa na longoli moko na zomi na bondeli nango na binzambe yo lobi na makomina yo to meka yo po kofunga na mandingisa na lo baksa nombre de 0 likola onga na pesi pambola mutu oyo pe apamboli ngai yo ndo toucher tout ça est contaka. Yango moni nyosa nzamba tika ngate. Donc voilà. Merci beaucoup. Nazo misi maloba pa concert na ngai. Francis. Nazo mona ndire zo bango tu nga ba question. Jamais. Ou na ligne zo banga. Jamais na ba. Pour la mona baninga ba tu na menet zo tala nano. Na hôtel ba. Bon question ça te. Zali belé za po. Donc vraiment question ça te quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dalé miso bela nga mo pao. Keni pena ba yamba lobi. Oh ba ino. Voilà. Keni pena. Ken Piana na peso mot de Sega Zali voilà mon frère un jour excusez-moi artiste na peso mo longa ke finga na TV Ken Piana pena côté la ngata ayambia lobi yo zo finga pena briefer na ndama bete so niveau mo na briefer. Donc je dis bonjour à toi. Merci beaucoup aussi à Laetitia Ndongala et balobi les rompiongo de la presse nous sommes là et Tatilinda Losako basi ba ko tula masanga ko teka ma mémoire si alipeka solo azala ko belengi na mobali ya kwiti. Isongolo. Voilà, merci beaucoup Tante Linda. Notre question n'a pas liboso ezali par rapport il y a Mozolo bano beno banga sikoni. Non, banga pe. Question n'a ezali par rapport il y a ndengo koma Tante Linda. Na kati ya groupe ya Mbaloso oui déjà ça a déjà qui moi aussi. Voilà, tant osiko okoma ki na idée wana okoma Tante Linda. Il est président na yo maman Mbaloso que je salue aussi. Amona ke ngoma beta mona kwa honnête ko étouffé parce que déjà ça a déjà qui moi aussi yo comme tout moi aussi sous na kati ya groupe amona ke ngoma beta. Non, moi je ne pense pas so naza lelo boye ba stratégie idéologie za poye orientanga. Oui, tout ça la rôle moko mais toi cacher mon côté. Rôle moko par rapport toi mi ba to komi basi na rôle. Mais ya za maman nga na jeune fille. Donc tout ça cacher mon côté, please ana ba jeune na ye ba to balingela kinga pena na ba jeune ngai. Et ça jalousie te yekuta lobaka na nga mona ka témoignage ya lobaka na bande connaître tout moko na biso matie za honneur pour na biso bolongo la jalousie et ça honneur pour na biso nyonso tout ozomona ya loka fe nga papi matalatala matos ya papi matalatala na kata Luanda akabeli mutu moko za pembeni na yo soko za motema be to yoka motema passe
po déjà ozwaka voilà. elakisi nini ye déjà sala kombo amona makambo déjà nga na osala lelo kutu ya moke oyo ya sala ngo kutu na ko niveau na ete donc ye kutu osepela kutu ke mwana oyo aza pembeni na nga quand même aza na pembeni ya makolo na nga mpo osala makambo yango voilà merci beaucoup Linda Tanti Linda ozalaki briefing okomi Tanti Linda les Kardashian avantage nini oza nango lelo mpona Tanti Linda les Kardashian donc ozalaki nango te ntango ozalaki briefing mpe badesavantage na bainconvénient nini oyo ozwaka depuis okoma Tanti Linda. Ouais, merci beaucoup na question. Bonjour movenanga. Donc eloko na kolobaka ezali soki na wangandi bolamu ya Nzambe na rôle oyo na oti kosala oyo e mata briefing ayebana aza na yao akita te amataka azalaka awa so akiti moke po succès ya ndenge wana kozalaka te wana po otala succès wana malamu Nzambe ayebi ndenge agiraka biso Linda ematisi nga soki briefing azalaki awa Linda ye na nga awa kuna te po soki atie boye te naza awa mpona tokomi te Kardashian efongoleli nga baopportunité talaka na vanda nango mopesa na bandeko conseil linga mosala na yo makasi à tout moment esika ozali parce que à tout moment ntango ozopense na travail moko ya yo inspiration soki eye konéglige yango te ezala moki to monene oyebi oyo ekobendela yo parmi barelation naza na bango lelo mingi baya mpe mpo na losako mingi nga na luka bango bavie na nga baprêtre wana basoutenir ngai bayambanga bayebi te Tanti Linda moko boye azali ozomona e nazomata bavion bapai nazokende bazopambola nga mpona losako wana eza mpe bayebi briefing mais eza référence monene Tanti Linda losako Tanti Linda ayebani briefing mpe ayebani ozomona leli nasololaka na ba Jean-René Golo boxer KO pasteur patron Jean-René Golo boxer KO na pese mbote sika za na jobu ingénieur pasteur Emendonga ya na ngai na pese mbote aza kuna kisasa pasteur ozomona donc losako ematisa nga lisusu koleka efongolela nga ba horizon ebele ba opportunité ebele esalanga bien donc rôle wana en fait ça surtout na osala ngo na lolenge na nga et pas contrairement na nga soko tali o comprendre que rien à voir avec le bande comme ça. Voilà Tanti Linda donc même quand on réclamer to cité parmi génération na bino na monde ya bino ya pédophilie bien bon va appeler que Linda alobaka zaka moi si voilà na monde bino ya basi on alobaka za moi si nani oyo soki obengi o jouer ko se sentaka à l'aise azala ezala na rôle na yo ezala mutu mususu nani ba o mado abeta ko motema tongo zana obi non ya ofoka na sala nayo te bartiste bele bazana batana prévenir batozo bima kaka et puis ba négligeaka te travail parce que o ako bima o kama ndo to abo même si na bouteille le mutu muso maningisi be poto fanatique poto ba drôle nga ko na yama mo vanda bena bana tana bia batoyo babenga so poto na actualité ati no moi ça soka actualité zate bakimi ba vrai bazali ndeto baka Wilika Yembe vrai ba docteur Jeff Jadi le teta ayebisaki Wilika Yemba lobi wana pena ya biso ozomona bato notanga bakombo voilà ndeti Wilika Yemba na docteur Jeff Jadi le teta lelo oyo nga na koma image ya Laurent Sokoko bolo banzela moko Laurent Sokoko voilà bazoka na boka ya Jojo Mandiki mapata voilà bazoka na zoboka tête Tendai Maboko bank voilà dozomona ndozokende bazoka na zoboka Nina Okemba na Brazzaville donc c'est-à-dire na ligne na sala mokili na ngai ya reconnaissance parce que nous les artistes comédiens ou musiciens balobaka artistes baza reconnaissant te donc nga na lingi siko na zwa batu nyonso tout o wana baza desi na comportement na biso ba artiste nga na zala parmi ba artistes o baza reconnaissant na bango. Donc voilà. Na lobi te bango nyonso to baza reconnaissant parce que ngai o kabelanga te soko salanga bolamu musu to akabela biso ka te musu za na relation moko be musu ta kabelo ba lingba tanga kombo na ete ko bima mwana malamu koleka baninga mususu te ozo pesa rara ba honneur na bato peut-être batika omoni na vanda na ba grand na yo kaka moi mingi na mona balela ka mve na nga noko judoka loyalo les producteurs de Louche d'Or
Noko Jidoka Luyalu azana kati ya Angola producteur apesi bambote belé o ko saba production tantine la kala mingi te na Luanda nazala reconnaissant wana na langage de lobaka na télé benda ba marché nazo kende Kabinda nazo kende muto abengisanga Felicia Malonda mwasi mbinga na pesi le boss Simao place azali imoka yebi donc ya yebi nazo ya Kabinda bana Kabinda bazelanga Felicia Malonda mona langage nanga ya la bien na respecter ba fanatique nga même ba fanatique na mbaka tout le monde. Je pense que dans le bien dans cette émission la caméra tourne programme na binotaire et la programme mususu mais attends le bien na bino babenga kabani mais na yebeka na kotika mino bokende faut que ça la pour quand même vous avez ndeko ngai et puis vous ah oui voilà dans la sur mutu na par na ye avant da ndeko ngo le musu na musu ka mona ki mo orgueillé mais il y a ça orgueillé voilà donc c'est comme ça na ça ils appellent denga éducation nga nzamba salanga ndengwana soki na osanga ta moi 100 francs te les apôtres sont reconnaissants na bateau basala biso baser nanga Mireille di Kenfu et moi ça papa marqué si twenge si kaza na Paris Mireille di Kenfu na bana nyoso ba vena nga ba tous pepele ya métolo basala topo na ngai nga na yeba tous pepele ya métolo te na yoka ba yemba ye na boka komba tous pepele ya métolo eleka kala même mukolo musa benga ngala binanga oyebi muto solane na bibi tabi muto moko boka ye na bina so ba ete tous pepele ya métolo na ganga ayi ba benga yo kala na banda bena ba bengo bena bobu abikende bo zo code ta bo $1,500 kala mais atika nga te soko bandi bo ako do vena nga ba mama donc mama Emily Nzemba mama musique mama Likelemba ba mère na nga kati donc bato na otanga ba komo na bosa na ba Mamadou Arisho Bibi Chamala Mamadou Arisho avio akabela nga mbongo trop na Bibi Chamala même na Angola ko talanga basa ba vie oyo ba net momine Bibi Chamala papa na Faki bengi Morgazina princesse Benedict bengi Ricardo bengi bango tu balobaka nanga pena briefio bosa na bisote po bosa lobaka préfère to kayo bana ko zangana bosa na bisote ozo comprendre ba yebi to uti loin ata ba pesi aussi côté ozo kaka Tanti Linda, pardon, moi question polémique. Kolela te sama kambo yaka. Sota pa be kutira ni musicien. Mais ngala so misana bimisa nini singe nanga. On aime Laurent Sokoko oui. Bon biso kutu to komo yemba taka lokola. Karine Mokondi la baron na zo yemba. Oh, na pesi mode. Wana petite sœur nanga. Ah oui, voilà. Na pesi pas de polémique. Nga na pesi mbote c'est ma petite sœur. Voilà nani. Ah ouais. Fille la merveille le temps au vandara. Otali mutu moko. Mon frère non moko pe PD. Il y a un peu mané. Qui moi c'est qui PD de côte na kaza qui moi si avant de maboye oboya yo. Donc confrère non moko avant de maboye qui moi si avant de maboye oboya yo. Otali pe ente otali maboye. Ya yo mo boya ngai. De yo moko tongo vanda. Soki simba katende balobelela kate. Fa boyati. Les éducations là. Est-ce que ngana to boya ba président baninga to ba acteur ba sa musala bien et mobiki ça y a ça la bien abimi. Maboko. Aza jeune frère na biso ayo sala musaba se plana. Aïda Aya. Aïda Aya, ayo sala bien. Bazana si ça na répondre na oye, merci beaucoup. Mamie il est là merci. Donc voilà. Donc OK. OK, c'est bien. Donc somoni mutazo boya yo. Déjà balobango on répond les imbéciles par le silence. Voilà. Nazo penser que na losako moko ya français. Pesanga na losako na français. Ce qu'on a pensé so na go jouer nango na jouer mutali bozo na Vebodo. Parce que Vebodo za na ba jeu comique moko boy. Voilà. Et le go pesanga losako moko. Stantili dans l'osako, tu vois? Non, pensez à l'osako, on répond les imbéciles par le silence. Pesanga losako. On ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Tu vois? Donc non, passez, donc on dit tout. Donc dans l'imbola, on ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Maintenant la moulaï a mototé na photo passeport. Voilà. On répond aux imbéciles par le silence. Donc nous avons pensé, pour nous le sac ça œuvre, on est conti, sur nous avons boulé le sac en français.
après alinga koloba ngai naloba akatinga question makokima yango te parce que aza nao na bien ya korépondre a biso tanti elinga na confrère na yo oyo bozojouer ne même rôle nada pd boza na relation ndenge nini po dernièrement nayoki nalandi tanti nada baloba nada pd alobi na rôle na ye ya pd aza ye donc mutu moko te akokokana na ye oyo ajoua rôle moko na ye voilà aza ye moko yango sikoyo ntango nayambi yo tandis que yo kojoua même rôle na ye oza nano na relation ndenge nini yo na ye okomona ngoni Vitalo. est-ce que vous êtes sûr Fanta so batelemisi Fanta lo ba Vitalo leki naki un exemple Fanta tosi banga lokola bato wana lobaka na biso ba congolais te nazi Fanta te nazi obe soki muta boyi na ye alobi na ye za danger asa danger soka alobi za danger ye muta lobi. Moi je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un. Problème là ngezali soki simbagate ne balobeli la kate. Voilà. Donc mutu na mutu osa la pub na net nga na minute oyo na vanda ka pena bona lobi te. So na zo futa palais. So na zo sala boye za pona batu moko boye batika nga te. Baza bon pona nga na ko bosa na bango te. Ba fe na nga ba Laurence Okoko le pétrolier. So na ta o moti na otanga ba kombo na bango boye. Bola moleke belé. Ba fe na ngai ba jojo mandiki mapata ve merci na invitation na zo ya. Batedi tendai maboko bank azotonga ba 10 niveau donc blague ite. Donc bato tenaza ni herbivore. Ovai na ni herbivore ndebo za boye donc bo vai na noko ni herbivore. Na yebike de nature. Eza ba je na hotel. Eza lo lenge na hotel obude baninga. Jamais. Na yebelo ka. Ah ouais donc yango be na lobi ke so moni muta lobi eza lo lenge na ye ngana na bongo te. T'es dans sens qui est net ngana osala ka publicité marché la cop na ngai donc ngana bi je suis Tantine Linda Kardasha tout comme na koloba ngape na lobi na ngake na bilamba rom nana sala ka rôle wana ala ta talent entre nous na nenga mabete na bato pe bi na ba rôle donc on que so ba no expliquer ton explicaner donc nana la ta talent osomona Allah libena Allah taka lolenge wana asatse Tanti Linda ezana bien nanga moko merci na ebité soko oyeba il s'appelle Ya Gaston Longela c'est comme dit là bas kata ekola futur député à Côte d'Ivoire 242 Ya Gaston Longela on a zoyeba ete mais na pese mbote nana na vena ngamo comme Gaston pe Gaston Lutumba wana ndoyi nanga ba pepre abaki Tanti Linda asantaki otuna ngulu o esala pepe zango mais bité soko oya je ne sais pas kanga France nazonga nano en tout cas otuna ngulu muto aboya ngo azate monde entier ba mona benaka ete otuna ngulu vrai zoba comme on est vrai zoba mabanza voilà et peut-être so bonne relation de ni na yo bonne relation ezaka obia isala mwa bo te na santa pena na santa ngo pena à travailler comme na makasi a frapper ka pena loko po ba relation va bien très bien même ndesi ko ba na nga tuna eboye yem dabi question atinda kinga na yem moko te Ya Gaston Longela futur député abaki baza ba petit na nga mais tant que santa ki otuna ngulu ye on dirait ça là préfet moi kento mo yango kotaki obimisa losako pona ya obike losako ekangi eleki wana yo lo mono ebisa yo ya likambo ya époque losako d'abord eza œuvre faut comprendre losako eza œuvre c'est quoi eloko oyo ekosila kate yango papa chéri musique nesila kata lo baka oya œuvre yango moni papa chéri abetaka ba production tikanga ngape na calculer ngo bongo oya ko wanga no kotuna ngula motema mabe mabanza na idéologie na ye vrai zoba sala kama zo yango mona kazaka toxini voilà c'est un frère à moi j'ai dit bonjour à lui asa je crois na moi ndafaya pour faire tourner na ye et bon na dévoiler mais ninga na yeba ina eba ete tenet ninga na yeba
on a moto nanga donc voilà bato bakanisa qui sont neto ba problème ité ezaka ke losa tout na ngulu ndeki libosa losako te tango pe to pesi makambe ke nango za nango baza nango na 100 rakita pepe. Voilà, merci beaucoup briefing à la fille la première dame assise et malheureusement pendant 4 Voilà, très chers internautes, comprenez que c'est l'ambiance, c'est comme ça que ça se passe ici, dans le loco au Piongo. Les bangas na mamba presse, donc on est avec vitesse à TGV à l'Ibundité. Mais il y a Makam. Donc on est toujours ensemble, briefer la merveille. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cet entretien. Je voulais juste vous demander quelque chose, s'il y a encore des programmes ou copier ça là-bas, internautes, bien sûr. Merci d'abord, on a MD Boya Pakingaï, merci Nabino. Et ça, là, moi, bien, ça, la émission bien, dans l'ensemble, ça fait bien. Merci Naba Fanatique, Balingara, Briefé la merveille, n'a invité Binobo s'abonner à ma chaîne, ma nouvelle chaîne, Bisou Bye TV. Oh, yo, bon, nous avons Bilon, on a Sika, Bisou Bye TV. Bilon Bye TV. Vous s'abonner, ça, là, bien. Qu'on a des biloko, ya Sika. Merci na Binotou, il y a Jojo Mandi qui m'a parlé. Merci na Onoso Kana et Malamu Ponanga. Merci na le boss Laurent Sogoko, je t'oublierai jamais. Na Bola Mounayona Nengo Zalarananga, ainsi que Bakutu, et Dina Okemba na Brazzaville. Papilla, Papi Matalatala, Matos, Bamote Mineti Baku, Bamote Nabino. Philo Lomingo Aigle Jaune, Bamote Mama Dorcas, mère à l'Église à Paris. Maman Dorcas, mère à l'église à Paris. Patrick Kisekedi, Napiso Bambote Belé, Mikolo Bazali Kobengaye, le cadet de la famille royale. Patrick Kisekedi, Napiso Bambote Belé, Siko Zali, Talapengambo et Salarabien. Donc voilà, il y a Jojo Mandi qui n'a pas déjà, ainsi que Venanga, tout ce que Pelé a mis, tout le monde, Maman Méline Zemba. Il y a Claude Shepa, il y a Shepa et ma Claude. Merci, non, tu fais toujours la fierté de ta famille. Merci, comme je fais la fierté de ma famille. Donc, merci. Voilà. Votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone pour la production, ma publicité, c'est plus 243 89 633 0667. Plus 243 89 633 0667. Bana Luanda, Nazagoya, Bana Kabinda, Nazagoya, Bana Lubumbashi, Nazagoya, Bana Dubaï, Nazagoya. Donc on a ébissé Maramba Boyo. Vraiment, vraiment, voilà, merci beaucoup. C'était la belle et bien Briefy la merci, merveille. Bisous à toi. Briefy la merveille. Bisous na nenga ko sakana te. Ya Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko na tuna déjà lopango na bandal. Mama Isongolo. Voilà, sur ce plateau, je vous rappelle, j'étais avec Léa Yoa, la première dame de la presse congolaise. Merci beaucoup. J'étais aussi avec Francine. Merci beaucoup. J'étais bel et bien aussi avec la Miss de la presse congolaise, Laetitia Ndo Ongala. Moi aussi, votre humble serviteur, le motivateur de la presse congolaise, Katz Kadima. Suivez cette émission sur les antennes en place. Donc, vous s'abonnez massivement à la chaîne Oyo Place de l'émission Oyo Kokota. Parce que Nicolo Tobanoke n'a plus qu'à abouer. Merci beaucoup pour la merveille, tout ça qui est vraiment en pied élevé. Merci. Au moins tu as bien voulu de répondre à nos questions. Au moins tu as bien voulu de s'échanger avec nous. Voilà, c'était comme ça hier. Ouais. Matadien, mon ami, dépose au Bengaté. Voilà, merci beaucoup. Très chers internautes, vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés sur les antennes des nos chaînes en place. Vous s'abonnez à ma chaîne Oyo parce que les rotongio de la presse congolaise Zoya na makambo ya kosaranate hein batulora ba briefer la merveille bozuye déjà briefer la merveille avant goût. Donc tozo beta bino sous deuxième version bokolela na kosaranate. On se retrouve au prochain numéro, restez toujours branchés sur les antennes. Bisous bye. Bisous bye. Bisous.